mbulu ebeti siko na butu oyo tala liboso hotel de ville yango oyo ba terrasse oyo gouverneur asala yango oyo asilisa te. Maintenant la regarde voiture oyo edindi babuki la parapluie na sima a babimisi mutu ye wana batie kuna na porte wana entrée moi ba police bazo sola na ye auto bimisi na mai na mbulu ebeti tala ba caniveau nde batimola basilisa te. Botala bino moko mutu kanenge dindi koti na kati ya mai mutu babimisi ye ndiko moi bato na entrée ya porte ya hôtel de ville comme ça nde ye wana za wana bazosola na ye. nayebi te toloba eloko nini botala kisasa mbula kaka ya lelo na sikoyo kaka na 18h awa tala makambo esali na hôtel de ville baterrasse gouverneur moto atimola abuka liboso hôtel de ville. Tala mai bino moko botala tala mutuka yango wana edindi na kati ya mai. Mbulu ebeti siko na butu oyo tala liboso hotel de ville yango oyo baterrasse oyo gouverneur asala yango oyo asilisa te. Maintenant la regarde voiture oyo edindi babuki la parapluie na sima a babimisi mutu ye wana batie kuna na porte wana entrée moi ba police bazo sola na ye auto bimisi na mai na mbulu ebeti tala ba caniveau nde batimola basilisa te. Botala bino moko mutu kanenge dindi koti na kati ya mai mutu babimisi ye ndiko moi bato na entrée ya porte ya hôtel de ville comme ça nde ye wana za wana bazosola na ye. nayebi te toloba eloko nini botala kisasa mbula kaka ya lelo na sikoyo kaka na 18h awa tala makambo esali na hôtel de ville baterrasse gouverneur moto atimola abuka liboso hôtel de ville. Tala mai bino moko botala tala mutuka yango wana edindi na kati ya mai. Voilà, nous sommes sur Kabamba, dans la commune de Kinshasa. Vous voyez, Eza Koinda, place à Otalo Kolezate. Donc tout ça, c'est la constitution. C'est la constitution qui bloque tout ça. Tout ça, c'est la constitution qui bloque. Hein? Bah, tu vas souffrir. Route Kabambar, autre en Kabambar, vraiment. Kabambar. Hein? C'est la constitution qui bloque ça. Tout ça, c'est la constitution. Bah, tu vas souffrir, boy, vraiment. Bah, tu vas souffrir, mais ils vont changer la constitution, monsieur. Tout ça, c'est la constitution qui bloque. Ah, pour la Congolais, c'est la constitution. Constitution. Ah, bah, mboka va souffrir. Pas si, maman, pas si. C'est la constitution qui bloque. Les gens souffrent. Tongera Balamboka Banzela. Constitution est allée de l'autre côté. Ce n'est pas la constitution qui bloque. Constitution est allée de l'autre côté. Ma maman va souffrir. Voilà, nous sommes sur Kabamba, dans la commune de Kinshasa. Vous voyez, Eza Koinda, place à Otalo Kolezate. Donc tout ça, c'est la constitution. C'est la constitution qui bloque tout ça. Tout ça, c'est la constitution qui bloque. Hein? Bah, tu vas souffrir. Route Kabambar, autre en Kabambar, vraiment. Kabambar. Hein? C'est la constitution qui bloque ça. Tout ça, c'est la constitution. Bah, tu vas souffrir, boy, vraiment. Bah, tu vas souffrir, mais ils vont changer la constitution, monsieur. Tout ça, c'est la constitution qui bloque. Ah, pour la Congolais, c'est la constitution. Constitution. Ah,
bana mboka bazo souffrir. Pasi maman, pasi. C'est la constitution qui bloque. Les gens souffrent. Tongela bana mboka banzela. Constitution est allée de l'autre côté. Ce n'est pas la constitution qui bloque. Constitution est allée de l'autre côté. Ma maman va souffrir.